Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolo na député ya mukolo mwa lelo tokomi lundi 30 novembre 2020 sanza esili lobi tokokota na mois de décembre sanza esili ba fête ekobelisa batu mitu ndenge toyebinga pe na lobaki na bino bobo sanate kopesa moninga sourire. C'est maintenant le moment de préparer quelque chose à partager avec les autres. Pas nécessairement, pas obligatoirement par M. Tamboué. Parce que il ne faut pas que ce soit un obstacle. Si vous estimez que par M. Tamboué c'est pas bon, n'importe quel canal peut vous être favorable. Ma solo n'a de pitié. Nani Moussa Ligné introduire l'émission. Mbote badeko nanga na badeko oyanga masolo na député lelo tokopeta lisolo ya pesa moninga sori nga nazo pesa baninga sori na Noël e bongo yondeko okopesa baninga sori te. Voilà bana ngo bakomi nyonso e bade nyonso to ala bokomona babota bana kongote baza misika babona ta kongote le cœur de leurs parents nezali ko ramener bango na mboka na bango yango na lobaka na batu bible lobi kolisa mwana na nzela malamu tango akokola akolongwa te la kisaka mwana eloko nini akoki kotala malamu masolo na député ya lelo bandeko na ngai tokolobela makambu ya sensibilisation de l'armée en commençant par la garde républicaine. Masolo na député tokolobela détournement à l'amiba. Masolona député tokozongela mwamuke dossier à Barnabé parce que il a obtenu ce qu'il cherchait pour que Batouba Lobelaye quand même tokomeka kolobela yango. On va revenir un tout petit peu sur les discours en téléchargement du chef de l'État et aussi quelques réalités par rapport à Oyo bandeko ya FCCP bazali ko bongisa masolo na député ya mukolo mwa lelo bandeko na ngai eza wana ndenge toko évoluer mwa muke muke. Mais avant que na banda cette émission, laissez-moi d'un côté présenter les condoléances les plus attristées bana istem nyonso bandeko ya UNFPA parce que ba perdre moko ya ba pilier na ibisaki bino que j'ai déposé ma proposition de loi sur l'ordre des sages-femmes. J'ai travaillé avec cette dame que je vais vous parler qui vient de nous quitter. Elle s'appelle Mama Ike. Nous devons doter toutes les sages-femmes de capacités pour une réponse humanitaire. Et pour cela, je préconise la vulgarisation du curriculum mis à jour pour la formation des sages-femmes parce que ce curriculum a intégré les demi. Ainsi, déjà au sortir de l'école, toutes les sages-femmes pourront être déployées dans n'importe quel coin de zone humanitaire et seraient à mesure de donner une réponse humanitaire. UNFPA est engagé dans un partenariat durable avec les sages-femmes et le gouvernement pour assurer zéro décès maternel pour des causes évitables même en cette période de coronavirus.
Voilà, c'est bien elle. Elle n'est plus cette grande dame. Elle a fait les tours du monde. Elle a fait les tours de la RDC. A cherché à sauver des vies. C'est à travers ces enquêtes que le rapport Ebimaka, Oyoboyo Kitolobaka, que pendant qu'on parle du génocide à l'Est, mais Basi Bazo Koufaka n'accouchement, au moins 3 femmes par heure. Personne qui en parle. Eh ben, elle nous a quittés. C'est ça la vie. C'est ça aussi Mokilitoya. Ngona Lobaka. Ozala mutuma lamu, ozala mutuma be suka suka. 2 mètres. Au Koufa. Mais tango Koufa. Nani Nino Kotika sur la terre des hommes. À part les actes qui vont parler. Je vous ai parlé des syndicats de Kolo. Je vous parle aujourd'hui des Mama Eke. Il n'y a que les œuvres. Kende na UNFPA. C'est tout le monde en pleurs. Batunyo soba kolela. Parce que bazali ko kanisa. Malamu yasal. Nalobaka peke malamu ko sale la mutu. Il faut des actes. Où ils allaient franchir frontières. Ko pesa mutu mesana na les problèmes ezate. Donner à quelqu'un de la famille problème ezate. Ko pesa mutu pour attendre un intérêt immédiat. Problème ezate. Mais ko pesa ya mutema. Ndeo na ebisa kabino qui est dans la Bible. Beaucoup de personnes donnaient les offrandes. Mais il y a une dame qui a donné peu d'argent. Bon, mouké. Jésus a dit, apesi ko lega batu nyonso. Mais tango komona mutu azana mbongwe belé. Mais na ba contribution apesa ka ba 10, ba 20. On lobito ko tsabana na classe, ya kozwa ta possibilité oyo akoti ko changer pona mwana na yemo côté apesa. Té, on les a formalités. Mama yeke ya esili etikali biso batuto tikali na motili, chacun a zana garnaye va en paix mama yeke. Nous retiendrons ba misala malamu sala sur la terre des hommes. Masolo n'a de pitié. De la page noire à une autre page. Les pages ya ba anniversaire. Nazali, bien qu'en retard, je pouvais le faire depuis avant-hier. Qu'on souhaitait joyeux anniversaire à maman Blandine Kleber Maleko, qui a totalisé 50 ans. Toko kende, tant toko fêter l'anniversaire, mais toujours kende koku fati. Bambula oyo. Tozali ko dégrainer, eza bambula oyo tikali pour que to vivre. Et le jour de l'anniversaire, il faut qu'on kanisa, au cas où j'aimerais aujourd'hui. Heureusement, babiso yo, tokomi quand même musika, ba 50 ans, on a tous les kisango il y a plus de 20 ans. Mais on est là. On est là. Ce n'est pas parce que il y a quelque chose de plus spécial et biso to salak. C'est parce que il y a biso gare dans notre comité. Joyeux anniversaire, maman Blandine. Je ne sais pas pourquoi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman Blandine. Joyeux anniversaire. Blandine Kleber Maleko, c'est ce couple-là qui me reçoit souvent en Suisse. Quand je vais, yé na mobali na yé, mais c'est Hans, on a bengaka les Suisses congolais et Aza Mundele, Aza Suisse, mais il est tellement attaché à la République. Mais je dois dire merci à maman Blandine parce que c'est à travers elle que aussi Hans Mutema na yé. Bon, on a habité, hein. Peut-être que Hans Mutema na yé à Congo avant Yangwa Sala qui a kende kobala moi si à congolaise. Peut-être. Et cause à la Ndengwan. Hans. Et Andeni. Là, c'est la Katago qui ça. C'est ce couple-là qui me reçoit en Suisse. Chaque fois que j'arrive en Suisse,
bangonde bayambakanga na vanda kananda kuna bango, c'est vraiment un couple, c'est vraiment une famille pour moi. Joyeux anniversaire maman Blandine, 50 ans, ils ont moqué sagesse, longévité, et qu'est-ce que j'ai dit, tout ce qui manquait puisse s'ajouter. Je profite de ce jour pour souhaiter aussi joyeux anniversaire à Monsieur le ministre Augustin Kibasa qui fête son anniversaire aujourd'hui. Monsieur le ministre, joyeux anniversaire à vous et que molende pona osali la mboka ezala malam. Masolo na depité bande konangai nazana dossier ya makasi onga na kolobela par rapport ya détournement ya loyer na miba. Mais avant na lobela yango na lingina zonga mwa mke na makambo ya Barnabé. Avant que na lobela discours en téléchargement ya chef de l'État. Depuis l'arrestation de Barnabé, na komona ka ba commentaire na sens nyonso. Mais lobby na salela kibino une analyse ya kotali sabino na lobby Barnabé azana chance. Parce que a critiquer a lobby makambu ya makasi sous Félix. Soki aloba kango ya makasi sous Kabila mbele bamoni ete. Mutu akoloba liberté d'expression bakanga batu nyonso te bakanga batu nyonso te bazo kanga Barnabé bakangie pona ba propos na ye oyo justice estimait que zayango et je dois vous dire que Félix soki otuni pourquoi on l'a arrêté azakunate. Mais il y a eu un Congolais, Franck Kalolo, qui a déposé une plainte. C'est ce qui a mené à l'arrestation à monsieur Barnabé. Mais ce qui est à la Kassou Kabila, au moins bakangi mbala moko na kiloti na ye bako pesaka ye milanyama ya komelaka. Sou Kabila yo tutu ba jige en flagrance sou Kabila. Boy sangana na zala ki na bonita. Ba si ba beti onanu, c'est le cas ya Franck Diong. Makilez autant. Azwana nous kuba pendant 2 jours. Donc ba beti. Donc ba beti na kan tchatch ba longoli ba kena na casier judiciaire. Donc bazo sala oyo ba bengi retourne pour na robet. Après on l'a jugé na Baster Yamai. Et c'est ça flagrance. Avant que ba sambisa yo bako beta yo na nokoyoka makamna yo. Maintenant, les gens qui disent que non, voilà, état de droit et communé, comme règlement des comptes, on va régler les comptes dans Barnabé parce qu'il y a Saladin. Quel compte qu'on va le régler? Barnabé a zamoutu à RCD, et à RCD Goma. A zamoutu à Barzarias, de Mandou Kiangoba même. Mandou Kiangoba même yangoa. Après, Sali Logo na Bango à Sun City, à Komiwana, il a travaillé, place à travailler. Après, Bandiko travaillé dans l'agence de grands travaux. Comme je ne sais pas, chargé de communication ou quoi, et puis voilà. C'est ça son parcours. Mais c'est fait que, nayoki témoignage, Yakulu Tunanga Moïse Moussangani. Alors, parmi Batouba Yamba Barnabé, Batouba Sala Kebale qui s'est dans chaîne de télévision, mais aucun mois, instabilité. Mais a dévoilé une chose, à lobby, non. Je sais que dernièrement, Zaki a une difficulté financière. Et cette difficulté-là l'a mené, il y a que abanda, à disjoncter quoi. Ngate mtunalubi. Moïse Moussanga ya mtunalubi. Mais moi je me demande, parce que tu as un problème financier, il faut qu'on déconne, mais c'est pas ça une personne. Une personne réfléchit en termes de solutions. Tant que ça devant un problème. Hein? Mais mais qu'est-ce qui se passe? Pour éviter tous ces gens qui alimentent les réseaux sociaux pour nous critiquer. Ce sont les alliés de manière directe ou indirecte à FCC. Il n'y a pas d'autre que ça. Tant que bazo kanga ba policier ou bazo kanga Barnabé linga communiqué. Les noms qui étaient sur l'écran ou azaki kobeng. Ba komi wana code ba komi vers FCC. C'est ça le nom. Nalobaka bino mupayaka kana melaka mai kufela mbwa. Ezabiso batambo ete. Et voilà bato bakomisi muto bambia loko moko boya bino bozu yango wana mwa mobali. Vous ne connaissez pas les parcours de la personne. Et aujourd'hui FCC, qu'est-ce qu'ils font passer dans l'opinion? De wana liberté d'expression. Liberté d'expression parce que nalobaki na bino
Oh, bakoloba yo les zéros a dit koloba. Oui, moi j'ai parlé. Hein. J'ai parlé. Il fallait beaucoup de calculs. Hein? Pour parvenir à éliminer M. Tambou. Les arrestations, nous en avons connu autant de fois. Les humiliations, autant de fois. Ba kacho oyo nyonso. Boye sanga kacho nini nga na éviter. Boye sanga. Kacho ni. Je connais. Alors, vous allez la doser. Vous allez la poser. Liberté d'expression et bomissa combien de journalistes sous Kabila? Et sous Félix, c'est combien? Parce que vous comparez 2 ans à 18 ans. Tokene Nengwan. Batwa ba mouvement citoyen, combien ba Koufa sous Kabila? Et sous Félix, c'est combien? Quelque part, vous allez humble pour nous reconnaître. Yangona lobina batu. Batu nyonso bakolo ba binoté. Tout le monde veut parler. Binoté, pardon. Je ne peux plus que souhaiter bon séjour. Na bisika biso nyonso toleka. Na mwana mboka Barnabé. Ngana zalaka de ces gens-là qui pensent qu'il faut que les Batunions soient comme ça bango ba étranger. Ngana zaka ndengwana te. Dès que otali mutu Rwandais, otali mutu Ougandais, otali mutu Rwandais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Biloko wana eza biloko ya pamba pi eza ya mabe. Je ne supporte pas trop ça. Ya batu bango nde bazaka na qualité ya kopesaka batu ba nationalité. OK, yo comme congolais. Te yo za angolais. Yo za ougandais, yo za burundais, yo za. C'est quoi ça? Eza kozanga débat. Masolo na de pité. La sensibilisation, les commandants et AGR sensibilisent l'armée. La ligne Bolanda. Tikala fidèle et pas un président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui le président de la République. La loyauté de Zopé Sandeye. Est-ce que tu as reconnu? La loyauté de Zopé Sandeye. Fidélité de Zopé Sandeye. Et Sengeli Totikala, les patriotes. Patriotisme. Raison pour laquelle les bureaux 5 dans toutes les unités et Sengeli Babandela Mosana Bangoya civisme. Civisme parce qu'une unité oyezo la sang civisme et ça unité oyese kufa et Sengeli unité nyonso to bandelande kuna koyebisa soldat il est sous le drapeau. Élément nyonso ya garde républicaine ozana droit ya trahison te makila ya trahison ezala kati na nzoto na yo te. Serment na biso n'est jamais trahi le Congo. Ndenge tozana mokonzi ya mboka n'est jamais trahi le président de la République. Est-ce que toyokani? Même ataba bengi yo. Même ataba bengi yo. Oh yaka boye boy. Olobi ngai naza patriote. Nakoki jamais trahir mokonzi na ngai. Nakoki jamais trahir mboka na ngai. Abordons l'aspect social du militaire. Le général-major Chiwewe Songesa Christian a rappelé aux militaires la bonne volonté et les efforts que ne cesse de fournir le chef de l'État et commandant suprême pour améliorer le social du militaire. Il a recommandé à tous les militaires de la garde républicaine de ne plus se fier aux réseaux sociaux et que la source officielle pour avoir les informations, c'est à la parade. D'où, a-t-il ajouté, les informations qui circulent dans les réseaux sociaux sur la délocalisation du camp colonel Tchachi, ce sont des purs mensonges des politiciens. Kolanda réseaux sociaux te bazolinga ndeko déstabiliser bino. Moral na bino etikala toujours likolo. Moto moko te ya kokosa bino na ba réseaux sociaux. On a yebisi bino aw etikala parole d'évangile etikala na mutu na bino. Voilà. La sensibilisation. Yangoan.
Commentaire Bino Boko Sala. Mais Sala, quand même, un petit commentaire. Il y a un monsieur qui m'a appelé pour me dire qu'il ne peut les aider. N'engeni Kabila cause la bagarre de Belebo. 2500 gardes. Oh, bagarre d'Akaye. Papa, 2500 nana ebisio. Nana ebisio. Kingaka Tiwana Loba, peut-être ceux qui va renforcer. Il y a peu. Basala qui contrôle. Naya Batu. Naya Manduki. Na Nyonso. Basala qui en. Et j'ai vu quelqu'un passer dans le média. Bala qui sa vidéo, na tuni na lobby, mukolo balongo la manduki na jelem. Yo mona vidéo, t'as la batu misus. Pour eux, tout est à filmer, tout est à faire. Na lobby, balongo la manduki na jelem pendant 3 jours. Na lobby 3 jours. Bako longo la ka manduki na jelem. Vidéo ebima. Tout n'est pas filmé. Et toutes les actions, j'ai dit bien. Il y a peu. Bakenda qui kosa la contrôle yabatu o bazakana kingakati le nombre d'armes qu'ils ont na marque nango ça c'est connu et bolingi bo dute bolingi bo komisa eloko wanezo comme ministère bozo banga soki ndenge bozo banga ni et vous n'allez pas empêcher à un ancien chef de l'État d'être gardé. Si les tous ces premiers ministres va garder Mouzito a gardé tous ceux qui occupent même ba ministre, ancien ministre, au coup moi policier libanda, mais à combien plus forte raison un ancien chef de l'État? On a des faux débats. Parce que c'est une réflexion incohérente. Hein? Une réflexion aux autres sentir qu'ils sont erronés. Kabila en tant qu'ancien chef de l'État a droit à cause à la nabatu bazo kengelaye. Moutamoni kama kiti moko ba comme président de la République. Allez, Azwa Tchango na Facebook encerclé. Oh, pouvoir des akuna. Respect à constitution pour Nabino et Zakabila zone. Yango moni des fois ba attaquer Félix. Basati koloba wat. Depuis que Félix s'est prononcé. Na lingaka comment na batu basa la vidéo, ya que Félix a sa étiquette. J'attends. Na lingi batu o bazaji koloba kete ba pesa ke kiti kaka pona chauffer et puis Kabila koya koza kiti na ye. J'attends bozonga. Bozala na courage. Yango na lobaki na bino izala batu ba koloba kaka ndengwa mupaya kaka namela kama ekufela mo. Quand ils ont tenu la réunion na Kinga Kati balobi ils vont utiliser comme les communicateurs na bango bato baza autour de Martin Fayoul. Batu ba mona kiloko la rêve. Neti na zolo baso kindengeni. Yango komona vie nanga nani bien que bolingi na benga ka bango ndengwana te. Ba naza villageois comprenez-moi. J'ai naza kana culture et respect. Vie nanga lisanga bonga. Est-ce que muto ako ceux qui ezala batu bako kanga minoko na bango parmi batu. Ce sont eza batu wana. Ils ont cassé l'élan de notre combat. Bakena manjoa. Les autres mambo azwa ki wane silie ayeko zonga ayeko kangamana Martin Fayoul oyo ba swana kosakana te basal ba panza fact ye bango mibale wana. Et vous nous prenez pour qui? Akovanda kuna après si l'occasion est là comme à ce que je sache ndenge ba congolais bazaka orgueilleux pam si l'occasion est là même ya ba nomination aibi ke Fayoul akondimate parce que akotika la ka na za président élu na za président élu allez ye ba kosa les passe à zone ministre biso bazo bana bino katati. Mais tous ces jeunes qui prennent le risque, bao babimaka. Est-ce que beaucoup la kisanga combien de marches au moment lisanga bonganga ye wana zo marché minduke ko bet. Nalobaka nous sommes des détenteurs de grands secrets. Il ne faut pas qu'on nous pousse ya kobimisa parce que ceux qui tobimisi mukolo moko akole. Combien de marches oyo ko bimisa ke mo lisanga masasi zo beta ye na kacha masasi. Bo fandati. Les politiciens abattant ya calme. Ndo moni muto alobi na télévision après akati mangu akepa muto angwa critica yiwana comprenez. Nous sommes des détenteurs de grands secrets. Na lingi kokota makambo wana te. Masolo na de pité. Na lingi na aborder question ya Miba, c'est le plus grand dossier que j'ai aujourd'hui. Batunyo sona Kasai. Baebi que Kasai zaki ko vivre malamu quand la Miba fonctionnait bien. Wana Miba zaki na ba cantine, ville Miba ozo tala, et les nimoko ko sakana te, okena ba bodine, samedi boko ken de population okende ko zabilo ko kolia. Donc quand la Miba tournait, la population s'est retrouvée aussi. À un moment donné, ils ont décidé de liquider la Miba. Je vais vous démontrer. Bah décider qu'on liquider
la miba à travers bakasayen bangomoko. Le PDG à l'époque, Azaï Kassaye, le gouverneur Kassaye, Babenga Tchalamouana beta concert ya ofele, bazali ko festoyer ko solde miba na place de la poste en Bougimaï pour que miba ait comme Sikezawan. C'est de l'histoire, c'est connu. Après komimbo e komatato e kolamuka su Kabila basali bango aventure ko sakanate bakoya basangisi batu bazui cheke moko alokuta o ba pese 1 million ane mona nakate suka kana kimwa cheke wana balakisi et kete gouverneur Ngoïka Sanji ba aventure na ba aventure salemi na ndeka ko sakanate e komi tumwa mabanga muke bakozwa na miba le bazui ba na poche. Raïs anasema ba mulete epali. C'est tout ce qui s'est fait. Ça c'est d'une part. De l'autre côté, la miba zana biloko. La miba n'est pas mise en liquidation. La faillite de la miba n'étant pas déclarée, miba ezali nango. Azana biloko nango. Je vais vous parler. Nazo pesa bino point moko nde o nazo lobela lelo. Le programme alimentaire mondial Oeza na boulevard. Ceux qui bomoni DGDA au Leki avant au commandant ko ya Tshisekedi ya boulevard. Au komona lupangu wana ya programme alimentaire mondial au bakomiwa. Oeza na pam. Lupangu wana ezalaka ya miba. Depuis 2008, la MIBA a signé un contrat de bail na cette organe ya Nations Unies. Nalobi depuis 2008 ba signé contrat. Pam abandi ko louer ndakuwa. Bandi ko nangai boyo kanga bien. Dans le contrat ba yokani que mbongo ya loyer ko banda ko futama par la voie bancaire. Mbongo ango combien? Il paye $115,000 pour 3 mois. Donc, va payer $115,000, 3 mois. Après 3 mois, va payer $115,000. Va signer contrat wana na 2008, j'ai dit. Tango va signer contrat wana. Ba yokani, ba clause ya contrat, il ne faut pas mbongo etambola lokola ba papier, te. Il faut les kakapar voie bancaire, ba futi, ba tiena compte amiba. Ba futi ba tiena compte amiba. Tango ba komi to komi na 2010. Oh, Mounela a changé de jeu. Oh baloba. Te non, c'est-à-dire oh Raïs anasema ba changer ainsi de suite. Anasema wana nani na ba luba ba kolomiba. Je dis ba kolomiba pour nani parce que société wana ba grand bénéficiaire za bango po isa ipa na bango. Il y a eu une certaine Mama Kapinga qui est là. Je pense qu'il y a Kolandanga. Les solo ngana koloba aibiango bien. Mama Kapinga. Soki bakoseli o makambu ko benganga olobi ndeko elezere za lokuta opesanga version msusu. Na tika kaka moi eloko wana. Na 2010 ba changer. Et comme il bazwa caché que ba pesaka na Mama Kapinga wana. Il y a $115,000. Si le lobande konangai mbongo wane kendaka wapi de 2010 tozana 2020 10 ans bazwa kachek donc il va signer contrat en 2008 2 ans seulement va respecter clause ya contrat o ezo senga ke mbongo e salemaka e futamaka par virement bancaire va changer 10 ans chèque ba pesa kango na maboko ya Mama Kapinga asala ka ba décharge tozana quelques décharges ce qui est yete bon na habité Mama Kapinga soki ba koselio que ezaya ngote bon contactez biso nous allons corriger on va corriger biso de kaka sonité toyaka na télévision te ko raconter ba bobar pas de formule mais to kotiko zala induit en erreur par notre source d'information yango to tikaka moi place moko boy Mama Kapinga depuis 2010 toza fin 2020 10 ans mbongo ya loyer ya ndako ya miba sur boulevard
oyo ezali kologer programme alimentaire mondial PAM ekendaka wapi chèque wana ozwaka parce que bato bakolelaka na mbujimai wana bazofuta bango te eloko moko te mbongo ya loyer la mibaza na biloko mbongo ya loyer ekendaka wapi natuni kaka de parce que lelo balongoli ba DG yo tikala kaka na miba wana otikala kaka les 115 000 $ par 3 mois ekendaka wapi ce qui aujourd'hui 115 000 multiplié par 4 pour constituer une année vous avez combien d'argent aujourd'hui mbongo wana sko multiplié par 10 ans 115 000 multiplié par 4 multiplié par 10 mbongo nyonso tu wana mama kapinga ozwaka chèque na maboko ekendaka wapi nana linyimboka na ye on ne va pas faire passer ça je vous promets ceux qui peut-être n'a vu son de cloche mususu je reviendrai pour vous dire mais au cas contraire je vais porter mes galons de député pardon. Je vais porter ces galons-là. Oui. Oui, une chose. Omoni, nous sommes capables de combattre mutu bretel pe mutu alili. Orgueil est lié. Combattre quoi? Combattre penza bretel penza mutu alili. Et ça quand même compliqué. Maman Kaping. Bonjour. Hein? On ne va pas accepter que d'un côté, bato bazo souffrir na miba, bato bazo koufa na miba wana parce que bazo futa mate, mais un groupe d'individus va s'organiser 115 000 $ par 3 mois. Allez, bazo kabola ceux qui bato combien. La plupart des DG, ba oh bo bandana bango makambo wana basi balongwe. Yo tikali kuna. Donc comment cop ceux qui déjà sikaye au lobby, bon voilà, to sala ka cop boy. Olia kambongo. Mais boko sanza yango. Ah makambo yake te bazo tondisa batu nyonso na boloko ezali. Ezate? Natikali wana parce que nazana biloko musu na koya ko beta na émission oezoya. Mais en attendant, nazela mama kapinga benganga. Mama kapinga numéro nanga eza plus 243 998 311 332. Ce qui obeninga o convaincre nga que makambo ezaya lokuta. Je reviendrai. Je dirai aux gens que wana ma source d'information m'a menti. Et ça quand même compliqué. Bande konanga ina lingina sukisana esikawana. Mais qu'est-ce que je vais vous dire en dehors de tout ça? Chaque Congolais a une responsabilité vis-à-vis de sa patrie. Vous n'allez pas être Congolais, mais vous allez observer. Ndenge tokolo ba mutuna mutu akomema mukumba naye. Nalobaki na bino na lufu qui fait souffrir bandeko naye kono. Batouana va timba keko se débrouiller tous ces gens, tous ces Congolais qui vont en Loufu, ce sont des débrouillards. Bako profitaka, moi fraude moko des fois, moi nini pour que va se retrouver nenge tozagana ba kawama awa nenge boyokaki bilanga tout ce que vous voulez, ça existe. On encourage que vous allez encourager fraude, nous encourager fraude. Je parle de la réalité. Il y a Oyezali. Oyezali ne nazolo. Ok, qu'on a connu la batouane qui se débrouille avec tous les risques. 100 $, vous faites 100 $. Bah 100 $, en guane qui n'a pas. Et qui n'a pas. Les amis, kolo ya mutu na mutu, abanga pona koyeba. Mais sinon, ils ont mal à monter. Nazo suki sabande konangai pona ko yebi sabino ongana lobakana bino mikolo nyos. Omoni mokilio mukolo nango azanzambi. Le temps qu'il nous donne d'être sur la terre des hommes. Tout ça la kamalam. Mwangonga muke wana ko pesa biso. Ozui possibilité à kosale la moninga bolam salayam. Sans hésiter. Parce que Bino Boza plus excellent que les autres, plus sain que les autres, te mokili sali mandengwa. Mais sunga kande konayo. Na mituna kasoki okomona mutu ako souffrir ako tete handicap. Mais oza bien, ozolia biloko bazo boaka, oza kuna te vraiment. Tango ozolia il faut faire les calculs, il y a oyo consommaka par jour. Oyo consommaka par jour eza combien?
Et biso soki to salaka o to mekaka ko sala na kola kisabino. Na lobana mutu ko lobana ngateke loboko ya mobile pesi ya mwasi yebate hein. Je l'ai fait parce que pour ko sensibiliser yo. Biso to za ba prédicateur te oyo lokola ba pasteur mususu avandi en fait ce que j'ai fait ce que j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. C'est quoi cette histoire là? Paul dit soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Mais yo siko ya yo religion za ndengeni. Ebisanga. Naloba kana bino bosoni kafuta lobina biso Kinshasa seulement. Kinshasa yango moko. Ezana 18 000 églises de réveil. Kinshasa. Ngate mtu na lobi c'est soni. 18 000 églises de réveil. Mais soki chaque chrétien ba obatondaka parce que batu basalaka kuna pona ko sala concurrence na ba plein. Ele kit. Au total, l'église oyo tondaka, oyo batu bazalaka ti libanda tina saba nzete, c'est bien bon. Esgo banani batondi saka baba. Parce que biloko misato ezaka ebele na Kinshasa, oui suivi na biloko mususu. Eza baba, ba église, ba parti politique, ba pompe funèbre. Biloko ya ebele yango wana. Ba pompe funèbre parce que ba congolais bazo kufa makasi bazo kufa makasi siko na mituna kaboyi ba bateka ka cercueil ba samela ka ndeni ba bakengela ka morgue. Je me rappelle responsable ya morgue moko na Kinshasa ke kolobara moko zida yeke non mais ces derniers temps on a passé d'entrée parce que siko yoka moko zida ye abidon ki yozo samela ke batu ba kufa. Mais ceux qui osent entrer à ma capacité, c'est bien, non? Bah, tu vas au koufaté. Mais tant que vous en avez bon, ça l'est la moutou. Ça l'a moi geste. C'est qui ça moninga? Tika cause à l'égoïste. Et puis tant que vous avez l'action, il faut sentir penza que vous avez l'action. Tant que vous avez l'action, vous sentir ya wote. Tala bana mike. Ba komi, bote bande konanga bande ko. Ba bana nyonso tu wan. Ba mona Congote. Ezala ba o bazana États-Unis. Ezala ba o bazana Irlande. Ezala ba o bazana Angleterre. Ezala ba o bazana na France. Ezala ba o bazana. Tous ces enfants là, c'est parce que baboti na bango seulement batali saka bango mboka na bango. Yango na loba kana bato à un certain âge poto ezaka na tinate. Kamo ina biso a Kinshasa bien que mutu moko aloba na ngaki. Anya le soleil n'est pas seulement à Kinshasa au papa. Ngana zote ya na ba Congolais o bazana mitema na Congo. C'est qui ça moninga? Nyon surtout wana to la kisabino to la kisakabino, c'est pour vous motiver. Et je dis aux gens, ce que nous montrons à la télé, et cause à la peut-être le 50% de ce que nous faisons dans ce secteur-là. Et ça la consoler ba orphelin na ba orphelinat nyonso wana bokomona. Et ces enfants-là, dès le premier jour, dès que Bamoninga bazozo anga lokola papa na bango. Yangonga na lobaka, ya yue lonyo ebangi sakabana bopoani. Ceux qui bataillent lonyo na yoko yoka mwana gangi lokola moni satonge. Lokola boyebi satonge. Ngaita mbagambo. Oko mwana koka ukako? C'est quand même compliqué, bandeko. Bongola ne mutema. Et à la place de kota na kanaba personne avec handicap. Ba papa wana na ba maman wana. Boyebi ba caprice ba sali la kangate. Bazo récupérer affection au barata. Parce que moi na soki abotami avec handicap azamwana ko bomba, azamwana oyo akoti ko tangate, y a pas de chance. Azamwana yake. Na lobaka soki moni personne avec handicap. Les lotos à les 30 dans 2 jours. Toko commémorer mukolo na bango. Soki moni mwana personne avec handicap atanga yeba ke aza combattant moko akosakana te abunda pour ki atanga nana opeso chance l'unique possibilité bazo pesa yo ezaya ke okufa o décharger bang. Je sais ce que la maman ya mwana moko avec handicap me disait. Alors oui ma papa talande nazana nous jeunes depuis na bota mwana papa na ye aboyangai atikala na Angola. Mobali akomona yo na nzela lingio deka komi na ndako amoni mwana na yo akimi. Na loba na bino moko akenda kozwa mikanda na Londres grâce ya mwana na ye
ouais, avec handicap. Après, changer à lobby. Ngai nako bota nanite. Alobi ngai nako bota vajote. Yoka d'abord. Ezana ba ndenge ba benga ka batu wana na kati ya na lingala. Ça c'est moko mabe. Vajo Mwela Ebosono. Donc, ozomona kaka sens moko ya bien te. Ake kozwa mikanda na Angleterre, amoni poto grâce ya mwana wana. Après lobinga na ko bota vajo te. Akimi na mama ya mwana na mwana. Alors que toute personne, oyo moni akotambola malamu, aza personne avec handicap en téléchargement. Au cause de l'accident, ba moto bazo créer ba personne avec handicap combien? Ba mituka oto kotambola kana. Ba mususu na yambi awa, asala accident te loko moko te. Kaka moi lokolo ebandi ko sala epasi neti nini eye lokolo epoli ba ke bakati a komi personne avec handicap. Ndoko yo kamalam. Tango bakoluka ko discriminer yo. Nous attendons le discours du chef de l'État. Bazali kosala na une compilation ya ba mémo ba tikela kié parce qu'il fallait que l'adresse ya chef de l'État ezala reflet ya volonté ya ba o bazala qui consulte de la majorité ya ba congolais. Yango ba ko fongola ka ba mémo ba ko talaka kala mingi Félix akoloba, ne vous en faites pas. Mais moi ngai tamwe soki si ça ne dépendait que de moi na lingana lo bana monsieur le président soki ozi poste na yo wana ya Union africaine na sima na ngonde olubi si ça ne dépendait que de moi mais à chef de l'État akosala oyo amoni malamu kosala mais bakosa binote yake non voilà bakeneki baswanisi na lobita ta bato alukuta oyo de menteur comme ça sans argument bobongisa manduki bozo bongisa bobongisa manduki boya boboma ba pese na bino na banzinzi na bino batiela bino allez muke bozi manduki boye bobomi boya boboma mais mukolo moko aole. Voilà, Bandeko Balandi, nous sommes là en direct de Lubumbashi, Sika Gani, nous sommes venus pour un petit séjour, mais je suis obligé de compléter cet élément parce que je suis ici dans l'émission d'aujourd'hui. Les Apambaté, c'est pour donner quelques précisions et aussi accorder les informations supplémentaires à ce que j'ai donné. Il y a Liboso, il y a problème, il y a plus de 50 femmes violées dans la prison, il y a Kassapa, Sor Nabangozo Banate, mais on se pose aussi la question, ceux qui, les violeurs sont à rechercher dès lors que Batubazana Katia, prison, Batubakangami, Bakenda Kotambolate, on peut facilement identifier les violeurs, plus de 50. Il fallait que la pression est au Taliban pour que les gens réagissent, ce n'est pas possible. Baoba violé wana, bazabande konabiso. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce que on est arrêté, ce n'est pas parce que on est condamné qu'on est privé de tous les droits. Quand j'essaie d'expliquer comme ça, vous avez tort, Yakotombo Kelanga. Ce que j'ai dit là, c'est ça. Il y a certains droits au privé na bat, mais il y a d'autres droits au mutuazana en tant qu'être humain. Maintenant, vous mutuazana katia prison et du coup, violé. Les violeurs ne sont pas recherchés. Masolo. Na ligne pèse encore une deuxième précision. C'est en rapport avec la vidéo qui est en train de circuler. On voit la première dame, il y a un Turc, chef, il y a un restaurant, Azo Salaba, Bablag Naye Kokat. Kamwa Mupanzi wana, vous pensez que Kamwa Mipanzi wana, ça peut coûter combien? Ça peut coûter combien? Et ça, comme morceau, il y a Mupanzi, kati. Mais les gens veulent faire voir aux gens que non, voilà, le cola passe ses alibas, tout bakolia l'isouté. Ah, mais entre-temps, il y a Moko Kolia. Je peux vous chercher quelques images. J'ai vu aussi au restaurant wana. Bon, Ozokuta, Ozokene pona Oseka. J'ai eu, moi, j'ai amené Bana Kuna, Batuazo Seka, ainsi de suite. Ça devient quoi? Pourquoi vous voulez en faire un problème? Ce n'est pas parce qu'on est chef de l'État, ce n'est pas parce qu'on est première dame, ce n'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on est privé de tous les droits possibles. Bande Konanga to kakate, to kaka. Les Congolais aiment une chose et son contraire. Et puis ils aiment bien créer la diversion. Donc, Makamouya Tina Wanande Bango va commissaire Gango Sogindeni.
otala ndenge bakosala finalement bokosenga bato babanda kotambola sans bilamba parce qu'on fait ça. Je l'ai vu l'autre fois babandi ko encercler vu image encercler montre il y a chef de l'État. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Je pense qu'on a tout intérêt de faire quand même la part des choses. Tozana Lubumbashi, la situation est calme. On a préféré faire Kamwa et Loko au bord du lac. On a contemplé verdure. Et ce que j'aime, ou ce que je suis en train de voir, on a sepeli nango. Ceux qui botali kuna nangambu, bazamba ezakuna. Mais je me demande, ceux qui sont à Kinshasa, basi balotire, basi batongi banda kokuna, loko kuta ba magistrat, okokuta ba généraux. On lotit partout au point où Kinshasa mulunge leki, ba mapangu bazo kata yango. Donc urbanisme sala kamusala nangote. Parce que bakomi ko kata na Kinshasa, bakomi ko kata ndamuna lupangu ya 25 mètres, bakobi misango 5 parcelles. 5. Bato bako vivre ndenge finalement. Tout ça, on a Lubumbashi, il faut reconnaître quand même que Bozomona, l'endroit ici est calme. Et ce que j'ai trouvé à Lubumbashi, ils en ont la place, ils font un week-end. Bar, Misusu, Banini. Donc, à des endroits comme dans hôtel Misusu, week-end. Fongoli, ce n'est pas jour à Moussala, les bars et bandines à Tongo. Vous travailler heure. C'est quand même compliqué. Je pense que c'est l'autorité qui organise et non le contraire. Donc c'est l'État qui organise et non le contraire. Donc il y a une condamnation. Quand il y a liberté d'expression. Boy, Barnabé. Je vous ai dit Barnabé a une chance. Ce qui a ça la kabuzo bawana sou kabila mbele héros famille na yeba ko lukai. Akoyeba na kachote, akoyeba na place azalité, procès na ye kozala lelote, ba tutu na lobi na bino ba tutu. Ba samba na flagrance sou kabila. Ils étaient dans quelles conditions? Bah Christopher Ngoyi, tous ces gens-là, bah Mouyambo, tout le monde, nana tikali na handicapé, nana tikali na eloko mon côté nanzoto. C'est compliqué. Voilà, nasuki si wanapona lelo. Tokokuta na lisusu lobby, masolo na député plus de 143 998 et 311 332. Mwana wana lobby, masolo na député. Bako bongisa ba Noël na ba bonne année yo bongiseli nani. Merci Botika la branchée, que du bonheur à tout le monde. Merci.